Congo. Zali wabino de Claude Meka depuis les États-Unis, nazali na kanda makasi. Et que ça la mise en garde contre rassemblement UDPS na bana ya Congo dian totila. Na kozala explicite. To chakelo kezaki en anglais et utaki en États-Unis, Moïse Katumbi na Davos et puis na Addis Abeba akende kokuta na Paul Kagame. Na qualité nini, na titre nini, atakutu ye otobengi Paul Kagame akomi président ya OEA. Yazali, soi-disant, otokobenga opposant. Akene kokuta na ina likambu nini. Moïse Katumbi, attention à toi. Gare à toi. Batuya PPRD au Bazaraka Ming na Boston. Bakoma leo pro UDPS. Baina salite moko na kati ya net. Ndeko moka kufai na Londres. Amutu ya UDPS. Na kombo ya Albert Mukendi. Ba photo balakisaki abelaka zona eza ya kala. Que batieli poison na batu ya PPRD o apareko bozo luka distraction po masolo na bino bo beti libanda siko bozo luka koswani sabato na salaki live moko et puis na bendaki yango na saki na video pena na filmer na chaki oya koloba pourquoi batu ya kimbangise babimisaki batu te na ba marche mutu mo ya IDPS aye kofinga nga inbox et comme il y a kofinga na bazoluka, guerre wana inutile et continuer pour distraire. Vous devez prendre vos responsabilités. Nakosuka na Congo diantotila. Moninga na ngai munduka Sheli Wendo. Olobi wana ozako zela Francisca Lombo aloba. Akoloba nini? Francisca Lombo muta PPRD a finga babundeli ya Congo. Bayaka na Kabila alobi boy o atali puta tomona gite o nyoso ya loba o nyoso ya sala poza mwana yo bandal lelo blanchisserie il faudrait yo na o mususu kuyalu azara na Londres ye pa komaki to sepel mutu ozela aloba ye bozela Francisca Lombo aloba nini ye pas na makila batu na maboko mutu azali ko financer ba kuluna ko somba bango ba machette. N'est-ce pas que c'est Francisca Lombo? Hein? Okomi wana yoza mwana chef de terre. Tala, Sheli, nga nazali ako, koko nanga nembe toi. Ba beje ba mona makamu na bango très puissant. Nga nazali mwana Polina Kumu, mama na Polina Kumu mamboye mwana liboso ya koko nembe toi. Noko nanga bolebe oyo ka beve bolebe tuna bango. Makamu na osalo naza initié Sheli. Osala ngona ndenge aventure te. Na mwana ba chef de terre obangisa ngate mundu kata na nzela butu okokate na kolera osakana te ngwa nazala minduki te me omoni lisasi omoni 19 mm shelinga iko na mibatela kasoko kosa liboma pende mutu ko tosila na yo omoni na ti pende balaka na États-Unis apo je me protège tout seul ngwa na minduki te wa makamangwana Mengana na munduki. Omoni lisasi. Sheli Keba. Bosaka na abela Congo wana te yona kuyana. So boimbo blanchi Francisca Lombo bo blanchi ya na bino. Mbala ya suka ya yoke ko makamba buzoba ndengana. Mwana ya na ngai joli bolamba bonzo ya komi wana yonga na replikaki. Abi memaka nini o. Bozela Francisca Lombo lobelo koni. Nde oeko répondre wana ngwana na munduki te me shelinga na munduki ngai pona vina omoni sasa omoni Sheli Keba babuzobo bo sala so zoluka mbongo na Francisca Lombo mbongo makila zo ngona malembe et puis bino IDPS boyola nanu ndenge okunda papa Tshisekedi passeport biométrique bosasi ba carte biométrique or na charte ya parti na bino ezalaka il faut président a signé la carte de membre. IDPS yana présenté na minito. Na ko signé. Ezali escroquerie. Bolukana ndenga okunda papa Tshisekedi
ke botika babuzoba ya kofinga nga inbox pour guerre banda après esa distraction ya on a répondre te bakoko bapesi nga nalanda bino te mais na la mise en garde contre bino tout Congo dia totila eza le côté ezali kindoki et n'a rien à voir na masolo ya kimbangu combat prophétique yambula kindoki botika kindoki na bino bokosa peuple te na kombo ya mfumu kimbangu po mfumu kimbangu lobaki yango bien ebele ba oyanga kombo nanga mingi baza na busolo misupe baza na lokuta alors sheli ya wendo mundu katoyeba na yo personnellement tu vas na Paris tout ça ba masolo pe ndingo sana na mutu wana ozoloba wana so Francis Kalombo alors mundu kakeba ningo répondre neve nanga wonzo joli bolamba na sepegi nango te on a komi na se soko lingo sa publicité à Francis Kalombo bokomi blanchisserie lokola la UDPS mutu na bino boti kokuta na Kagame na Davos tradition euti na anglais na tchèque en français na liku ko sa publicité nango te boke osani na Kagame ezati po papa Tshisekedi akufi de yakoma mosantu yepe batia kai tapis rouge na Kigali bon mona Kongo neza ya bino papa Diangenda lobaki tout sera dévoilé l'hypocrisie vous coûtera cher nana combat on a so préparé ba photo ba Jésus awa na ndenge ba kosa na ba nyoso na vidéo ya kafu na osala on a kosala nde mise en garde pour na bino sheli songwa na munduki te a même pas na l'aspect abomande ke menga tala to sila en terre ne omoni ndava na États-Unis na pe na Paris ko muta aussi mama zalaki alors na suki wana noko joli bolamba courage mise en garde yango na sheli ya wendo zonga sima kuya lusoki ya Congo diantoti la zonga sima mama mbangala azara mutu ya Congo central te awutaka na Egypte Éthiopie tukotaka Congo biso bane Congo à partir ya Katanga soki to bakankamba c'est parce que fumu kimbangu wa botama na nkamba soki nga comme na niveau ya kimbangu ba loba pe Kinshasa pour na botama na Kinshasa alors bokeba sorcellerie na bino luyambula na suki wana mise en garde na bino bato de pes boluka nenga okuna na papa Tshisekedi ba carte biométrique président tasinarcial c'est l'obilo na bino ya parti na bino bolimbo escroquer ka bato bambongo Moïse Katumbi auti ko kutana na Kagame na Davos et puis na Addis Abeba à quelle fin je ko continuer Kabila kende je continuer kaka bwana misuka ya kolela mais bwana misu ya komona te kande leki na ko continuer boite na ba buzoba merci na bino so bokotaki ndenge salaka wana na ko dédicacer batu bakotaki Roger Sivi Nkayilu Bernali Mak Amisi Anzu Samuel Mbunga Félicité Nyongoni Belle Négresse Aimé Eloi Mwana Yana Ngai mon neveu Wonzo Joli Bolamba Alphonsine Sakina Yamba JP Kasongo Natangende Ingeta